Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, Taba, Ikote. Sensi. Nganda Taba. Fenenene. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Deux valent mieux qu'un, dit la Bible. Merci déjà pour votre attention particulière à cette émission. Bonjour déjà à vous, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et très heureuse de vous présenter cette belle émission News des Kino avec moi Betty Massegou, la journaliste internationale et professionnelle, la femme du patron. Donc salutations de gros coucou à tous mes fans, mes fans chéris. Donc mes fans privés et personnels. En tout cas, je vous aime énormément. Je vous kiffe à grave. Salutations déjà Jean Bilogo pour les images. Merci. Le papa de Jasmine. Salutations à papa d'Arf Moubama. Le papa de Joyce Davlin. Salutations à Serge Biana, notre cordon. Christian Bouy, notre DT. Et big salutations à notre boss, l'ingénieur Raph Ngindou, depuis les États-Unis. En tout cas, merci déjà. Bonne fête de Saint-Valentin
à toutes les Valentines et à tous les Valentins. En tout cas, ils ont fait une biso. Oh, azalaka amoureux. Cette affaire te concerne. Na peso ba bonne fête na yo. Soko ba amoureuse, lo ba betina se molana amoureuse alinga na bolingo. Po muto alinga bolingo na mokilo azalaka te. E o le ba profil do l'idée à le bi bolingo ezalaka elengi soki bazo linga yo. Donc ceux qui bazo chérir yo, ceux qui bazo cajoler yo, ezalaka vraiment bonjour. Donc voilà, je suis avec Ange Pilawa, donc le bi journaliste Oyo. C'est Sarabi dans l'émission ça et en plus de cela mais dans le Baka cette actualité en tout cas on ne peut pas s'en passer parce que l'actualité ils ont dominé Mikolo Yonanet et déjà mon vieux José de Londres Sida Bilé la Eli que Bettina c'est la petite sœur à chaque fois faut avoir un kill donc on en est bénéficié en tout cas que ça en est bien pas à ce bien dans tout et ben déjà le col à Toyo qui nous reporte na foyer na entre na moi si na madame na maman bana na yo babota bana na kati ya Suisse wana oh je lui donne à divorcer oh je lui donne dans un problème na moi si est-ce que c'est vrai ou archi faux tout ça na Ange Pila oh ayebi je lui donne très bien oh a retenir pour expliquer biso affaire en eza nini au juste eza vrai je lui donne à divorcer na moi si na e tout eza archi faux voilà maman Angèle na bien c'est ce que tu as en tant que maman to penza o di masolo bien o etali makambo surtout pe makambo etali de Londres vraiment très bien histoire pour eux. Bonjour mon bonjour. Bonjour Bettina c'est santé très bien. Voilà bon boulot ça marche ça la la fan bazo na tayo ko ba libara yo batala yo ba ebi très bien nando na bango avant d'entrer dans le bain de notre émission et puis bango au sujet à l'élo et c'est ma fan le maintenant lunette on a le maintenant lunette là voilà un mot na ba fan ça va pesi ba fan na nyoso o ba nga o ba la na émission na na pesi bango mbote bisika baza bango nyoso mbote vraiment en tout cas na le radio mingi. Voilà. Naebi que papa chéri on ne fait pas la fête lorsque ça brise chez le voisin. C'est pour la rater ceux qui m'ont dit non, il faut toujours compatir na baninga surtout moto na problème moko bona foyer na couple na biso ba oto yebi makamba bolingo ezala to yebi makamba libala ndenge ezalaka na passe na bisengo alors ceux qui moninga moko azana mwa douleur moko côté moko tambola te to beta maboko côté to sepela te ezala sujet ya kochola epete ezala sujet ya mokerité mais le lot monde tambola je devant révéler ba chola mi pe ba sepela mi ba n'importe quoi en tout cas moi ba rumeur sur moi trop yo on peut une histoire très bien comment on a nous expliquer dans l'histoire mais ils ont un cas ils normal mutunye ça c'est un problème parce que c'est là na o parce que qui ma parce que beta maboko ils ont un cas bon mutu azaleka mutu atikala ka mutu changer voilà mais na problème pour les jeunes de Londres il na moi sinae est-ce que faut des jeunes de Londres tous les moi sinae est-ce que d'abord na bolingo non pour ça ra ni bémission bolingo ba force ka bolingo ndeza bon ba force bolingo ba force rangote tika mobali ye moko aya ebana aya odinga yo mais ezate ke yo mo si obanda ki mobali liboso ke olingi ezalaka bon te ezalaka te bolingo il faut ye moko mobali alinga yo amona pasi adimisa bambongo na ye ntango azoya kolinga yo mais mobali soki adimisi na ye eloko moko te asali dépense moko te yo mwasi omisaleli dépense mpo mobali wana mobali wana azwa yoka bongo azwa mpenza na bolingo na yo te awaya na bolingo ya intérêt. Voilà, donc on va que je te demande mwasi na ye mama bana na ye Charlie pour l'intérêt pour adimisa mbongo abenga ye na poto biso toyebi yango eza oui eza bongo José de Londres alingaka mwasi na ye bolingo ya intérêt alingaki mwasi na ye bolingo ya solo te alingaki bolingo ya intérêt po ke mwasi na ye adeklare abenga ye ke lipoto José de Londres azalaka te na susi ya poto tellement abundana trop poto azozwa chance wana ya okende poto te ntango siko mwa mwasi wana ayolinga ye
ye peske andimi tellement azala na bulu ya okende poto me azala na chance wana te nde ayaki kolinga mwasi wana alingaki mwasi wana nde bolingo ya intérêt. Voilà, mais John Dubila l'exceptionnel many exit depuis les États-Unis en tout cas. La joie m'a de Pichu na babi makamone en Angola, ma belle de gros bisous. Et je pense aussi à ma mère Méline Zemba, donc maman elle dit qu'elle est pas moi c'est papa tous pépélé en Bentolo. Mais Prince Francis na carte à London, de gros bisous à vous, Prince Francis. Makambo yo kele milanga yango nde yango yo le dit très bien joué de London mais moi c'est pour la libérer pour alors la poto à Luka poto. Mi parler déjà bimi eza libanda na miss na nga zo mona ngo. Et troisième pe kolika nengo lo baki troisième colis déjà. Ngane libanga. Ona yawa te. Neye si zibe service. Na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37. Oh, ngakuna banga kina isi mwana chaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pena Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que to benga bango monde entier. Uko kanseri ukola mundele. Na moni Angola. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na Colina yo. Kunyo kwa maneyote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service aku livrer yo carton. Pe ko retirer ye muko akuya kuzwa yango. Pe akuya wana Kisasa. Kaka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga. Exacté. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Mais avant maman banana et so ezaki intérêt à couper pour bala et babalana babota pe bana donc intérêt aux ezaki par rapport à ni au lelo ba comme ko divorcer je de l'homme qui na moi si je suis à comité ezaki bolingo ya intérêt malgré babotaki bana na nde baboti bana misato ezaki bolingo ya intérêt mposo ezala bolingo ya intérêt te mbe alingaki atika mwasi wana mama bana na ye te akende ti kolinga komedie wana ya voilà soki ozokondane na bango mibale moto asali mabe eza José de Londres nde moto asali mabe
mais au moins peut-être que comédienne wana auto yo ka misusu Mimi Kabuya na talaki na interview mo salaki na site mo ko ya zo que il y a l'image de Londres té aza vie na bazala kaka ensemble mais bazusu bazo ba que a BBC foyer ba tout bazusu tendresse alors on comprend plus rien na affaire oyo mais to linga on pour éclaircir ba de bazo na biso mais au moins que un peu passi bazala ramonter oui que mobile wana déjà on mari aza moi c'est aza bana na mais yo zo ndima kaka on a la tapina réserve pour même ça ka foyer ba wana ezandeli na bango ya ba artiste musana bango ka yango wana balingana kaka bango na mpo soki otali bango nyonso surtout balana bazalaka bango na bango kaka comédien oyo azobima na oyo azobima na eza ndenge na bango basalaka eza malamu te batika bongo moninga déjà esi abalaki aye kobebisa libala ya José de Londres eza bien te eza mabe voilà donc on va que bacomédien babalanaka bango na bango balingana bango na bango oyo bakabaka musicien alimana danseuse na ye ekomi tisu na bacomédien kasi bango nyonso bango mpe balandi likolo na bango nyonso eza bamusicien eza na bacomédien bazala bango nyonso bongo balingaka bimabimaka bango na bango kaka na kati ya mais sikoyo memote que mwasi ope madame Charlie oyo aboti bana me baso babike libala bana mpe kufande keba alobila wa libala oyo epi bobalana oyo beta jibe piana yo mairie eyebi yo est ce que yo lete eyeba yo keba José de Londres enana mwasi na ye bana na kati oyete comédienne wana pa osala erreur fi oyo José de Londres wana oyo alimuli wana osala te bana kati asala te malgré bana bazali baboti déjà bana misato libala bana ekufaka te mais eza mpe pasi baotikalaka libala bana surtout sikoyo José de Londres mutalingaki ete José de Londres mutalingaki ete ye moko mwasi wana mutu amilingisaki epa José de Londres na makasi sikoyo José de Londres aye komona mwasi oyo asepelisi ye atuti motema na ye yango amikendeli voilà donc ekoki kokufa to ekoki libala ndenge ebala ya badivorce tuka mpe ekoki na okufa te loba kaka ke José de Londres akanisa babolamu oyo mwa mwasi wana asala ye soki akanisi babolamu mwa mwasi wana asala ye peut-être akozongisa to motema na nsima atali mawa bana na ye voilà mais tu comprends pe te basi ya poto apo mpe nontope bapotango te nayebi kaka jour tokoma bapote oyo barealité oyo elekaka kuna nde tomonaka basi mosusu mona atalaka fe boye azokrake comédien moko boye azokrake artiste moko boye sokuna na poto mibala yango bazalaka oyo to bazala te delo mpenza ndenge biso tolekaka batelevizio bonati yondo olekaka boye ele mibala mosusu kuna amona ange apila azokrake yo mabe mais omona abali yo abengiso na poto alepa bobebani ezalaka nango esalemaka nango mingi wani ya makambo esalema eza ya solo ka ndenge etimasingo esalemaka mingi omona mobali boye mpe ana surtout bamibali oyo bamusicien bacomédien wana surtout mpenza bango bon balingaka bapasi oyo baza na bambongo na bango baa na mo bamoyen na bango po bango siko babandaka kolela balelaka bango bango sikoyo balingaka bongo atali mwasi oyo aza nene eloko te ana eloko te siko naolingele mpona nisio na biolinga ye kuna ezalaki nga na bato osalaka dépense oyo wana déjà aza ne vraiment aza bien mare malou nga ifo ka natia motuku epa mwa mwasi wana mpo kuna bando kabelanga ndoselelanga makambo nyonso nokota mario kuna voilà en tout cas mais mote ke eza mpe mabe bongo suka nango mpe ezokoma maa mabe mpona kolinga moto wana mbongo alors mwasi wana mbongo to so wana bolingo sincere na yo olinga ete ekomelaka bango bongo mpona te so bakei poto mwasi yango mpe abengi ye akei akomi kuna na poto komomo te pasi akomi kosokolisaka bilamba mario aza mario aomona mpasi akomosalisa misala makasi bakayo makasi ye momo mwasi wana omona mwasi osala eloko te
makambo nyonso te komika mobali. En tout cas, yango moni ba mingi ya o bakenda poto kuna akekoma na Mario akoti bala comme gigolo. Ah donc eza biloko mo il faut vraiment to meka un peu ko bannir rango donc eza to meka un peu ko lobela ngo pour que et puis ça leçon na artiste comédien et ça même na artiste musicien et ça même na journaliste pe eza biloko les cas vraiment un peu na société na biso makambo tozo mona yango na ba conséquences et comme ba divorce mais pas tout cas quand ba souffrir quand ba divorce on les a rango ka ba na ba innocent mais papa na maman so ba kabwani conséquences mingi ya makasi comme la rabana na éviter en chapilawa pour na ba fano ba do na biso surtout les autres au monde ngo mingi de ko na biso o ekomeli je vais de Londres ba comédien mususu peut-être bando te la pe miss ba comédien mususu bando te la pe miss donc ba o mona boye ba biki il pas aweli ça qui moi 3 aweli ça qui moi bang moi ne faisait qu'à pour à pas là à pour à soigner mon kanda mais au niveau de ça on oui, et ça bon aussi pour dans comédien au botika. Voilà un exemple à ninga la binoté. Voilà un exemple on a des exact. Voilà un exemple on a si yo moko sala choix na yo kolinga te ke moi si moko boye amona on sala ba théâtre na o azomona ka yo e nyonso ko moni moi si on attend amona ka bongo asepeli na yo alingi yo pe ba moko olingi eza bongo te botika ba mwana ba comédien na ba musicien biloko ne sali maka na ba joana ka ba comédien ba musicien donc sala ba biloko wana botika sala ba bongo yo moko mobali na mwasi omo mutima mesi osepeli nango kolinga te ke mwasi aya alinga yo mwasi soki alingi oyo olingi mwasi wana olingi na bolingo ya solo te ozolinga ye bolingo ya interet ekoma na nsima bofandi ti ekomi mwa likolo boye oyoboya mwasi wana obi mwasi wana lisu te ifo nalinga mwasi ongai moko nalingi eza malamu te kotika makambo wana eza malimi. Voilà, en tout cas merci beaucoup Ange Ampilawa. Voilà, donc j'en profite pour saluer la joie Mado Pichou n'a pas plus d'argent. Donc le descendre de $100 c'est quoi? C'est rien. La joie Mado Pichou n'a pas vu moi c'est qui toko wapi. Donc la carte France on a monté à Baria papa na biso na Paris na bana na biso na qui toko la question ba Dieu belé Prince Francis na London wana na peso ba moto na ba ya ba donc na kati ya Londres wana Prince Francis so na tali mobali oyo abinisa mbongo kaba na ina motema moko et puis ba lobi mbongo oyo ya kisi te me mbongo ya Nzambe mobele ba na mbongo ya kisi ba pesa ba ba pesa ba mais oyo so mona na mbongo ya kisi ka okaba c'est ka muto ana ndongo kaba mama Mimi Nzemba moi c'est papa tous pepeli en betolo maman Ali Kelemba maman Ali Kelemba kala donc pour pe ko matu na ngwa champion Kaembe no ba bana de gros bisous Blaise Gava Igwe Chaleur Siamounou donc on appelle sur ma pote Charlie Jojeda de gros bisous à John Lupila l'exceptionnel many exit de gros bisous à vous voilà mais tu vas toujours inviter na biso oya yebi vraiment je de Londres bien to beta mo solo to me ka peu de bela problème pour les autres les canadiens couple na entre Charlie na José de Londres et puis comédienne auto zoyoka to éviter na éviter en Chapila ba mso to ba mona biso le canada télévision na lo ba ki on na émission au monde a so craqué mais donc comme à boy à mon qui rien de grave si à bois ici mais au moins que ba mususu autant au moins déjà que jouer de l'homme déjà dans attends un mobile ne va que non l'homme est toujours infidèle et ça déjà nature il y a l'homme donc a dit que on a un mobile yo pas content que moi si pour ça en tant que moi si il faut au otali déjà aza dia na mwasi na ye en plus mwasi na mtamongoli na Congo anameli na poto ko mwasa ope maboti na yebi bana misatu soki ezaki kutu attaque we maboti kote ça va mais déjà maboti bana déjà misatu mwasi tika eloko oyo zosala siko oyo sali muzunga se ba yo sala oyo eso ko sepela na o ya malamu te tika
Voilà. En tout cas, merci beaucoup Ange Apilawa. Quand on est dans cette émission, on a dit déjà, les qui actualité au Caracobi, jamais te coller qui s'en va et ça là. Alors, ça fait 2 fois mal, hein. Mais il faut qu'il y ait une source. Le problème est comme un niveau de divorce, un niveau de et puis tout on a su que image il y a 6 jours on a publié même image de l'homme soit disant qu'il a balayé donc et comme il a beaucoup donc c'est le moment où ça la passe il faut que les gens n'ont pas raison. Est-ce que vous avez fait de la passe à photo ceux qui ceux qui m'ont balayé à zone à photo donc surtout à propos de Banibali, jamais on va remettre ça en bataille. Pour ça, petit bataille, moi ça fait là-bas. Mila et Bakani. Pour ça, fait tout le temps. Mais quand on est là, on sent qu'il y a un peu de hasard qui est on vit au moment peut-être. Alors c'est senti à l'est. Et qu'on appelle l'une de raisons qui est en Japon. Ça va tout qu'il y ait des bébés côté mon côté, total côté mon côté côté. Donc on peut savoir José de l'ordre ma bête, José de l'ordre à ça il faut pour l'année. Un moussou moi sur un année qui s'allait. Il y a un José de l'ordre à que la Fiwana. Au Fiwana il était que m't'a dit José de l'ordre. José de l'ordre il m'aura qu'il était que pas Fiwana à qu'il était. Et puis pour Azana c'est célibataire. Azana est dans Bali. Bah ça il y a pour la soupe Bali. Oui parce que c'est parce que la Bali. Basa poto basukilaka mibali na klase mpo mibali na bango talaka yo moko oyebi nde bazalaka kayo eleki bango to bakokaka te yo moko oyebaka kayo na kayo eleka bango yango siko bango nde siko basukikelaka mibali ya kongo makasi mosu mwasi wana mpe bizaleli ezalaki malamu te yango etindi José de Londres akemala mwasi wana mais bayebisi biso ke mwasi wana village siko alinai José de Londres nini toyoki bongo toyebi te oyo José de Londres balie komoni mpa mwasi wana biso toza ana kongo moye toyeba yango eza te wana moto bayebi yango bango moko mibale nde bayebi lelo nini oyo mwasi wana otiki José de Londres akendalinga fi wana lisusu mwasi wana bande kozala ye misasala ye mpe ye te abande orespecte mobali na ye te basapoto bazalaka pempoli makasi mosapoto osaleka mo eloko boye ata japamba mobali osala ye boye abimi mbango akezwele mbila mobali asala boye mbila azonga boye mbila ye moko oyebaka basebi ya poto baleka telema empoli yango sikoyo José de Londres qui ça ma bongo. Voilà, merci, nous sommes à la fin. Un conseil na José de Londres et puis na ba comédienne hein oh lelo likamboyo mingi pe ba mumba bien sur banana ba on kala na comédienne wana. Là on ko niveau déjà ba vivra déjà. Les gars pour pe baby a récupérer mbala moko. Na Charlie oh la za na photo maman ya bana on aurait vu ça José de Londres akanisa balie o moi sur na Charlie à Salaï akanisa tana likambo moko alukata place na mutema alimbisa azonga bana na ye atala bana na ye ope na yebisa Charlie peut bino basa poto boleka ba imponi zala pe na komikitisa et pas mobali il faut ça na komikitisa mobali ça lo bino likambo il faut auto sape ezate ke mbala no banona azana na mako yeso komi na 5 6 eza malamu te il faut oboza na komikitisa voilà. Merci beaucoup Ange Apilawa bango to pesa banani ya numéro de contact pour le bâtiment sur numéro ba c'est na surtout l'intervention na yo na conseil au PC j'espère que merci numéro de téléphone est 081 53 48 200 plus 243 81 48 200 na pesi mbote na bafani na nga nyonso obolingaka nga obobengaka benganga r nyonso
boza tellement ebele moyen tanga bakombo na bino ezate na pesi mbote na bébé na ngamo ba leka awa bébé Davline Mobama na Jolina Ikukum ba bisou bisika boza na bosani te yaya na bango moko Belbiche Ngonga na pesi mbote na Madobu Giga mère à béton Mamote bisika oza na bosani te Pasta Mosai Messia Bambote Nao. Voilà, merci beaucoup Ange. Puis là nous sommes à la fin, donc permettez-moi quand même, hein, dans un lunette na rapo, babi masolan wesili nango, donc ni nango wesili la batata film à yesu là. Donc nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup déjà à Jean Bilongo. Mais un petit conseil, na José de Londres vient à Ngai, vient à Masolo, vient à Kati Oyebi, na mona rayo, na mona susu, les phénomènes l'a dit et sobé, et donc Bino Oyebi, donc Masolo la bien. En tout cas, boy baka ndeni en tambola, et ça n'a beau vie, donc la vie continue, hein. Mais Charlie, la rolobaka, cause maman pas n'est joué de Londres, que le bami était qui t'a monté manasé bala yo, et ça la même comédienne oyo, oh le lazomi benga te, mais yo bikaka, yo ndete. Toto yebi au monde entier au babot na de Londres banezande yo donc balobara moi si na kwa sona ra mingi tena passer libanda au mairie et baba moto même nzamba yebi bango te quoi wana za conseil au pasteur na biso pasteur Olivier Temete ma pesa kana biso bana na yé ba pate na yé ba fidèle na kati église Rehoboth donc voilà mais eza elo comme susu oyo na oloba ba maman poto ko sala pe ma yele na yebi histoire moko ndeko moko to beta mon émission prochaine oyo babengisa ye mwasi ka ya poto abengisa ye akomi kuna boye aboya mwasi wana abengisa mwasi na kin awa donc il faut boza mayele bo comprendre ka makambo zo tambola donc voilà. Merci beaucoup déjà à ma femme pour l'Anguiliso. Merci beaucoup déjà papa Daf Moubama, les papas de Joyce Davline, beaucoup à ma fille chérie. Je pense à ma maman chérie, maman Kati Bagisa. Bisous à Ben Tikap, mon grand frère chéri, champion Kayembe, la Kata Kenya. Donc merci déjà. Balobi, de gros bisous à la joie de Pichuna, beauté plus l'argent égale à joie de Pichuna. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Et je pense au Saint-Jean du Ville à l'exceptionnel. Maman Miline moi c'est un papa tous pépélé à Betolo et donc le dit Naomi Moussaï Air Force One et donc maman na Jolina Ikukumbabi na la fière na bino pourtant bo sala musala les petits ma c'est après sa formation ça la bien pour la formatrice Betty ma c'est moi là Devey Moussaï babi moi sa taille et donc le bi beauté ça à rechercher quoi et ba lui atoza mouille le ça avec kitoko atoza pembe pour rosa kitoko na bonité maman Mado ba bisou belé moi c'est papa Johnny Moussaï et donc de gros bisous à tout le monde. Merci en tout cas pour l'attention particulière. D'ici là portez-vous bien, on se retrouve déjà pour un prochain numéro de cette émission. À la prochaine, je vous prends déjà congé. Bisous, bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde. Voilà, ciao.